parce que bato balobi Fanny alobi mabe, Fanny azoloba mabe, Fanny azo reconnaître bato ba ki osai sa maman te tango azali na bon monde. Est-ce que c'est vrai? Bon, nga na moni mabe na loba te na moni mabe te na déclarer kaka par rapport à maman musala salaki bato bando ki pe na bango elisute. Na bite ke na loba ki te ke na poto na baki art ba artiste ya baza art. Sabande ko leka kotala maman azalaki lisusu te. Yango na déclaraki. Ezate pona loba o ba diaspora te na tanga na ngamutu te. Na banga nga na kisa mama biso. Na bando mona bambongo. Mais ce que ba maman fa ba télémenaki yo ba kondanaki yo par rapport au salaki ba vidéo ba bioza orangili putana tolo et réaction na ezaki vraiment bien te ezaki digne te. Na yamba kiango bana droit ko ba ba maman ba mone mabe. Bolimbisanga nanu. Pour une émission na eli putana tolo ezaki robe de nuit ezaki nde sengle. Na tango ba 7h na mukaki na ngana ke sokola na mon papa jipae. Na yeki suna shwata za mutaye il faut koyamba e. Ndo mona vanda ki kana liputana ezaki pe tolo kena teke ngoboyi. Pourquoi bo mona ki mabe ba mama ba kinyoso bo mona ki mabe bolimbisanga. L'heure est grave. Bienvenue sur votre émission Temps réel, émission caractère socio-culturel qui est présentée par votre humble serviteur Segon Kapanga, Kapangalogie, le guerrier de la presse. Un grand merci à Maman Jodette Waïkwa, la patronne de cette chaîne, et Viviane Diasonama, et Papa Bob Waïkwa, Papa Serge Diasonama, et sans oublier Isaac Mbongo, les conseillers. Voilà donc, nous avons une émission où nous informé toujours en temps réel. Nous allons continuer la série. Il y a une émission sur le matin, Maman Nabiso Makila, et l'artiste comédienne, c'est ça qui bino. Tozana mwana ye Fanny oyo vraiment asungaka maman na ye de son vivant nyoka makina maman na ye et jusqu'à ce que maman na ye atiki mokili oyo en tout cas abandonnaki maman na ye te et bato bobenga biso mwa mingi pona kotuna biso pona koyebisa biso ko pesa ba remarque par rapport ya ba dire ya Fanny par rapport ya mwana maman kila bolobaki azolo ba bien te et ba maloba na ye vraiment ezokende moi trop brutal donc c'est ça yango lelo to pesa to mesalaki to sepeli lelo to yambela bino Fanny po to betana ma solo quand même ay ba ndenge relaté bino par rapport ya liwa maman ndenge bandaki et puis na ndenge toza lelo yo ndenge toza na matanga toza précisément et pas Major Bisadidi na salle de fête ya Major ou azaki producteur na ye ou bomona ba film ebele bomona ya ba singa ba bebele donc toza awa et pas Major place au matanga ezali donc matanga elongwe déjà kuna na mokali na Pascal et déjà awa na kasavubu et siko wapi sika tozali sika ya Major Bisadidi voilà et Héritier Jamba Fongola de la caméra un bisso. Fanny, bonjour. Bonjour, Segon. Bonne santé. Santé à bien. Voilà, santé à bien, Fanny. Toza toujours dans matanga, awa toza et pas un Major Bisadidi donc famille quand même bondima qui enfin les loboza awa na famille mobimba et longwe na Pascal, les loye nango awa na flat ya Major Bisadidi donc boyo kanaki déjà na artiste tolo ba bon. Famille ndima to kanaki. Yango toye relaté biso nano ndenge oyo bato balobi maman Makila akende ko se retrouver na mokali c'était dit à quoi parce que to ebaki yonde mutozaka na maman Makila ndo vandaka na ye mais kotika mama ti bokena ye alongwa esiko azaki na kimbangu ti na mokali ezaki ndenge ni bon kolongwa na kimbangu koma na mokali puna eza on a problème tepo problème ezalaki ke mbongo ya garantie silaki yango asengaki ke vanda na lupango ya nae na mokali yango tokendaki mais bato mosusu balobi le contraire babio mbongo ezalaki nango bien balongo babimisaki na lupango ande kovanda epai ya baRS wana est ce que eza vrai so baRS abimisi mutu na lupango seke afuta su ndako te garantie mpe eza lisu te yango abimisa ye biso voilà Fanny, mais toi qui indépendant moulaï de gauche à droite c'était émission les lopena de tout sur la parce que bato lobi Fanny lobi mabe Fanny azoloba mabe Fanny azo reconnaître bato ba ki osai sa maman te tango azali na bon moi est-ce que c'est vrai bon nga na moni mabe na loba te na mona mabe na loba te bon
na seng na so monene loba mabe bolimbisanga na liboso na monene mabe te na déclarer kaka par rapport à maman musala salaki donc bat bando ki pe na bango elisu te na bite ke na lobaki te ke na poto na baki ba artiste ya baza bando ki pe lisu mama te ntabande ko leka kotala mama azalaki lisusu te que ça soit basalisaki wana donc après bande wala suivi ezaki te to lo babongo suivi ezaki na lisu te yango na déclaraki ezate pona lo bao ba diaspora te na tanga na ngamutu te na lo bai pona bango te na bai nde ba artiste de biso ba abandonner mama bazaki suna suivi te pas mama kila on a déclaré pona bongo. Est-ce quand même vous reconnaître que maman tant azaki vivante ils ont un bateau qui quand même rendre visite ils ont quand même un bateau et les cas ou sunga maman est-ce que vous reconnaître quand même alors reconnaître bateau les cas nende bayaka ko zoeba bemaka na hôpital akasi maman afa na bato basungaki na ndaku batindaki ba $50 na bango bambongo na bango ekomaki tomonaki ezate ke na wanga na te na monaki na bambongo bato na bangapu ngana zaki kesa mama biso na banamo na bambongo vous avez question à maman mais ndenge nini mbongo ngo ya garantie silaki tandis que bato msusu na sima wana mwa mke bande ko aider mama ezaki wana ezaki pona kolia to ezaki neni gérance ezaki te pona kofuta ndako po mama zaka place ngo kwa kemo qualité bon omoni l'air maman oti sebeko akoma ene bien après pour taper comme ko kauka to landela na bokoko e comme kauka to vandi boé donc ça qui ba 4 mois to musu pote zongi munene penza lisusu le oza mbongo ezobima sani osila mbongo esila bon sortie za mingi entrée za te tolo babo entrée za quitté sortie des za ki mingi Fanny moi désordre oui les kakawa ba tunsu ba condamné babi président JP Massamba ya sombi cercueil ya mbomé boina boy ba msupe ba ye babi yo tango moni président JP Massamba ozali on dit pour président JP Massamba onié ba mama fa onié ba msusu donc au moni quand même car au président JP Massamba salaki au tali o baninga msusu tede ba salaki à gauche ezaki pour na ezaki bon moins différence semaine asuka va mama kufa to soma ba kisi ebele penza ba kisi ebele o ba pe maboko etikali ka polele ba kisi wangu te silete za na ndako dimanche on la fait to ko te bimbela morke ba bina biso ke ba pe biso 48 heures ba mbome mama to ba message c'est que ndeki ba sango pendant mama kila akufi président JP Massamba na biye mutu abandaki koya kotala mama mwa kala déjà na ndako na biye ke bandaki da koya kotala mama kala na ndako na ndeka kotika invitation ya campagne mo salisa na yolo to kendaka peka na mama l'air ya outil voyage ayoki sango maka ya PC sango abite bo pesa li mwana mama kila bazui numéro na nga ba PC nda benginga na expliquer pe place toza aye aye wana ngape na bina ngati aye leki ndenge nini asa mutu tsatuninga bosali ndeni ngabite problème eza awa 48 heures okaka lobi mardi fallait ba mbome mama mais mbongo tozaki nango esili na bakisi na hôpital nde tofuta ba mikanda po ba bimisa corps to ketsa na mort o senga ngabi basenga biso 230 000 mais tosukaki na 210 000 abina nga problème na moni na misu na nga moko abandi ko benga bato abengi na setula numéro setula soni ayo yambate ayibisinga na kena luka na bouger bato po ba mbome mama kila ayo ke na benga ayo ko toko donc toko ma 14h 15h bo abengi nga o fani boya na oncle na za na morke ya set tokuta na wana toyoko kende tokutaki na komite biso tomikomeli minsi mukete pa komi ayebisi biso bofanda na benga pasteur ayo benga pasteur de la fa po ayo koya wana tokotiti na morke basololi na bata morke RC lekaki asingam na simembo wana $100
bosimba mbongo lobi boya na morke boya kotika mbongo po bambome mama nde lobi nga kuna kendaki te oncle na biso muta kendaki esili nango ayo benga biso vendredi entre vendredi so après ndenge président JP Massamba na pasteur de la foi Jean-Paul Mayata de la foi bayaki basungi mama na côté à premier soin ya kwa mbome mutu mso amuna na ina onteka bango ne ba se présenter ina te bon na bosa ni l'air toke kotika mbongo ya kwa mbome mama lobi nango pe ba mama far baye wandi ya bo mbome ba mama far baye ko ya après wana baketika mbongo wana de toke na mercredi po ba mbome mercredi po ba mbome mama er le kaki jeudi nde le no kwa kei aye ba mama far pe baye bango pe bayiki na mbongo na bango na association na bango basi po ba mbome pe muninga na bango mwasi basala po na muninga na bango mwasi bole bakuti ke de bake kwa mbome za suna problème te mbongo na kosunga pe na mama mususu ba mama bato to solo libe basimbi pe nza to lela kike ba luka place kuna loko leki musika to tia matanga ya mama kila wana eza nango te ke o gauche droite te biso mona famille to yokana na mti surtout nga penda nde na lela ki kuna leki musika po nga na yebi bata théâtre na yebi musala na yebi ke bakenda ka misala ba RL kaka muswa ko zala ke auti musala afanda tanda na matanga e bonga ke azongela pongi e bele pe bazala ko to place bakete mama kila matanga ni kuna mama kila e banena ete ba yebi na ba filme ba nini mais ba tukuna ndeti ba ezaki e bane ko to e bele kuna ba yebi na bango ete to yokana ete na famille dimanche mama rabenga na expliquer mama ringa bité bande ko mususu mama kila bazo banini ke matangi tikala waza posole la mama kila libanda ayatola na en tout cas na bimaki pe na makambwana etange mwana oboye okota to nengini etange mwana na boya kina kota 100% na makambwana na boya kina na expliquer mama Marie na boya kina ngai nde lundi to mona ba mama far ba ewana mambutu mbutu nde sala makiwana to sani to abatu lundi wana ngo to komakia yango solution ezo marikaka mais est-ce que ba maman fa ba télémena kio ba condamna kio par rapport au sala ki ba vidéo ba bioza orangili putana tolo et réaction na ezaki vraiment bien te ezaki dignité c'est pas ça qui ba touté quand même temps ba reprocher kio ba maman fa ou ba za ba maman na yo quand même au monde ngo eza normal o yamba ki ngo quand même reproche wana na motema na yamba ki ngo bana to ya ba ba maman ba mone mabe bolimbisanga nanu pour na émission na eliputa na tolo ezaki Europe de nuit ezaki nde sengle na tango ba 7h na la mukaki na ngena ki sokola na moni papa jipae ona yeki suna shwata za mutaye il faut ko yamba e ndo mona vandaki kana liputa na ezaki pe tolo tina tseke ngoboyi na lati sengle nanga loka bomona ki mabe ba mama ba tunyoso bomona ki mabe bolimbisanga Fanny souci majeur no ezani ni pona ba fanatique à maman de partout oyo baza rolela na bino famille biologique na famille artistique baza rolela na bino longo souci nanga vraiment ezalaki maman nanga kundama na honneur balele na lo ba kaka na lo ba na ndinga mabeti na lo betaka artiste na bino wa sepeli bino makasi bolinga ki makasi mama kila ba kunde na kimia balele nde balela ba artiste nyonso eza nango obligé te obligatoire te il faut basala kaka na o ekoki pona o eza ekoki na makambo bakosala basali na obligé nanga mutu te nalobi mpe na ndenge mabe te mama kila azalaka mutu mpo avant kufa wana mama na ngami navandi na ye na bana nyonso mama kila boti ngane na vandi na mama mtabokolinga banda papa na ngati kanga mukene pe akota mabele mama na ngamta bona boka na maboka ndeko te na maboka ya yate muti mama nda bokolinga tina ndanga zokota mabele bo po ngane ndo doso la mingi wao bino bokanti le songa na kufi peut-être bemela bo mona te bato bakundanga bandeko nanga ya théâtre l'air azolo babongo kwa miyebaki oyazali l'air alo ba miyebi oyazalaki ayebi valeur ya musala na ye osoka kufi lelo théâtre nde kokunda ye ya maloba mowe biso toteki programme dimanche passé po to mona na biso mututi là to ko mona bato
tovandi pe to solo linde programme eki ko changer nga pe na ndo déclarer nga bi bino bolinga bokunda mama na bandenge na bino mama balelaka bango c'est ba coutume na bango ya théâtre basala ba événement na bango ba makelele na bango nde zala kaka biso to kolela mama libanda te kaka famille na famille mama za baninga première famille za biso deuxième famille za baninga na ye faut la maman na ndenge ya musala na oyo asalelaki déclaration o ngana zaki na na famille ezaki wana ezaki na déclaration na ndenge moko ya mabete o ngana ndo déclarer na famille na bande ko senga na famille pona ba artiste comédien na banga penda na banda ko senga na famille ya maloba o mama loba so akufi bande kona théâtre nde ba olela par rapport à maloba o mama loba mama tika ke pa na nga wa bande ko loba nga yango nga na bande ko loba Fanny bozana no combien na mama makila bana ndenge boza combien totikali 6 basi mibale 4 nga na za mwana suka ya mama makila botikali 6 basi combien olobi basi mibale 4 voilà basi mibale 4 yoza mwana suka ya mama makila voilà yango to mona ki souvent yondo zaki penda otika mama makila te lelo oyo Fanny bato balobi bana ya mama makila boza 6 quand même bato musu balobi on dirait bana penda bobande ko intéressé te na kobela ya mama sauf à part yo. Est-ce que c'est vrai ça? De son vivant ya mama bande comme so bazaki penda on dirait bazate kaka yo nde mozaki au four et moulin ozo sala na mama ozo tunga mama. Est-ce que zaki bongo? Bon. Tout ça na bana te to zona pe bana to cha pembeni batiaka famille. Famille. Pour les mamans biso bela kinga na mona na famille. Non bana bomba te pour on balba o Fanny so lo ba so kindete na mona na famille te. Mais na maladie ya mama ya suka oyo bana ndi bazaki. Voilà. J'ai maman qui bana ndi bazaki. Mama ba négliger te. Tokene ti na centre Kimbangisi na mokali na sima na biso na centre Moreza na Kimbangisi mais est-ce que mama kufelaki baba ne ba memaki bana ka ndi ba memaki famille ezaki te mais bana ndi ba memaki mama famille mama kila ezaki te bana ndi bazalaki lelo oyo balobi papa Masumo maloba ne tamboli mingi depuis to salaka émission liboso que ayebi mama kila te mais tolandi secrétaire général na Oxygène secrétaire général ya ANTP Sabi papa Masumo atikala ko lobelo ko bongo te papa Masumo atikala ko lobane lo ko bongo te version yango oyo lobaka papa Masumo ayebi mama makila te ozwaka ngo bon normalement papa Masumo na téléphone na ngai na ko bimisa pe na laxi numéro eza so na numéro papa Masumo te nzamba limbisa nga même oweyi nzamba limbisa ye ebembe so ekufi moyela mokelo balisusu ezati mama la passe mataki awa ndeko moko pe asalaka théâtre ya sungi biso apesi biso ba numéro ba président quelques présidents amonaki aza nango yango apesa ya biso abengaki mosusu azalaki na makambo na niveau parke bande kolandela mosusu mpe artiste ne moko te kokufa mais papa Masumo alimbisanga nanu limbisanga nanu eza nango likambu eselekaki mais loko etambolaki oyokaki mpe pasi wana limbisa po biso mpe tokaki pasi yake ndenge olobaki oyebi mama ya biso te mpo nga moko mwana mama kila nabenga papa Masumo laka alobi alo nazwi telefone napesi mama yo moko solola oyeba ndenge nini okoki kolela na bapasi na yo nazoyeba mama makila yango te mama makila nayebi yo te papa ezanga mama kila na tuna epa swabala na groupe swabala nayebi yo te mama nayebi yo te benga nanu elombe tozali na biso numéro papa elombe te c'est comme ça ndenge il est kaka yango okokaka te kokanga motema
nde oloba ngo na émission mais sikoyo tango tomoni bosali ba émission to Maman Makila azali kobela mais quand même tomona Ans Luzola leka tomona batebele président Siatoula zaka na Kisasa à l'époque wana est-ce que leka pour sala émission lobaka même président Siatoula ayi kotala mama te même assistance est-ce que tkala ko leka to abengaka po batumisu bazolo bango déjà bazolo ba est-ce que ils ont batumisu ba ya kapé ko sunga Maman Makila ba leka na mama pe na TVT et ba mila kisaka na bango pété ke ba leka po ba sunga Maman Makila est-ce que président Siatoula et na batumisu ba leka po to mona ka ba Ans Luzolo to mona ba mama Afar to mona moi bato ba leka wana est-ce que président Siatoula na ba président mususu oyo le bibo so ka ba numéro bo benga quand même ba leka pe ba assister bino quand même te kota la président o mususu na tangi ndeti mususu pe balaka na otanga na kombo te na boyi na su makambu babaki ke bakoleka bakobenga babonga mapobaya si mama longwe na kalam akom na mokali to mona biso papel moko te président Siatoula ngana tokutana na matanga ya Dadi Dikambala na nécropole kasi là ko kinga na solola na Rabi Mavinga ozwi numéro na ngai olobi na koya na yo sala émission na mama oyaka te oyaka président Siatoula pe tokutana ne tozaka ne na matanga Dadi toza pe na ba photo ngana na téléphone nanga tokanga pe ba photo ayeba ne Mama Makila pa obela na benga ka pe après matanga Dadi su na benga ka basola pe na mama ebisi mama ke confirmer kaninga na awa na minute oyo nazana na loko te bon na koya kotalo kaka po nazana na Kishasa na yo tukaka babisi azongi na to bani na biso pe koseka na mama si non to bani biso seka ya kana pete siko so batuni ngai président Siatoula yaki azaki na Kishasa yaki fona baka yaki na wangana siko lelo oyo fani Maman a koufi et c'est une assistance à bateau. Tout le monde quand même a une TPC pardon Afar ba maman ba telemi ba bine ba bandaka na mama tango azaki na bomoi ninga koufi ba otika te ba kene tina lilita na. Tout le monde peut to kanisa et le président JP Massamba a telemi et quand même batumsu bazo répondre ata ba répondre ki te tango maman azaki na bomoi mais tango koufi quand même de tobi tous les maman ba obseka maman le kananinga bien quand même na kombo oyo azaki na musalo ya salaki etant que artiste quand même assistance à batezo ya oyo moni ba manifestera te tanga ndobela tanga kufi quand même ozomona bango ko tanga biso quelque peut-être ba kombo na bango ka po na ninga polémique te na moni bango ebele na tanga na ninga polémique te na tanga po na moni ebele na moni ba président oxygène na moni donc na moni pa bato ebele ansikuta ya kama elisusu asayaka yeli susu matanga tomoni Belleville tomoni Belleville yaka na hôpital asuna matanga na moni Belleville ba coquette donc ba tebele kuto so na bando tanga ba sebele ba président oxygène ba yaki koya matanga c'est bien bon koya matanga ngana ba assistance ba tout ce ko est-ce que ba sangani pena pour que ba honorer Maman Makila ndenge oyo lobi souci na yo ba cotisation ndenge ka mama moni zo kindela au monde que ça va quand même à honorer Maman Makila nenge oyo souci na ezaka tanga zaka na bon moyen bisa ka bande koné théâtre ba kunda nenge omoni nenge ba organisation za oleka quand même oleka bien ba kunda mama bien oh na moni que mama kunda ma bien ba olele penza bien penda na ndenge ke balela ba artiste oh na moni nanu tara biso to yaki na voile bango ba boy voile wana ba mama Far ba boy voile wana ba bi wana te basombele pièce na mu Kristo Kristo azali mwinda mama Karine ndazo tonga ngo nzamba pambola o mama Karine pala yenda zo tonga ngo penda nzamba pambole makasi baba lingi Mama Makila donc ya biso ta famille eza na kati te eloko nga nazaki nango posa yango ekokisami yango penda nzamba yoki kolela na ngai yango ekokisami merci penda na ba mama nyonso na longoli te ba mama nyonso donc merci penda na obosa la pona Mama Makila kokende na ye voilà wana ba mama Afar ba mama Afar ba femme artiste et lelo oyo Fanny bato oyo quand même balobaki Fanny tolingaka eboy na boy mais a dîner quand même elobeli
maman accueilli mais quand même quand même le contact atiki bino atiki je crois bien eza moi mon retazo ça là ou eza moi position mon boy et parmi bana maman qui là je ne crois pas en limité ou bien moi naza déjà quand même akoye ko simba libota yaya bato balobi Fanny aza tokoki kosunga ye tokoki kosalisa ye mama akei mais tolukile ata mwa activité moko na suka na nsima tikala kosala abongisaka maloba na ye sikoyo bato bongo koloba na bango nini bato balinga ye mama makila oyo bakokanisaka mama makila na komonaka yo Fanny naosengaka bolimbisi badiaspora poto nyonso place nyonso natalama na sima mama nanga nde boyebaki ngai soki mpona mama makila te boyenga boyebanga te don na nga mpe nayebana nanga te naosenga kaka bolimbisa nga na maloba soki bomonaki ke eshokaki bino do epesa bino mpenza pasi bolimbisa nga makasi naza kaka mwana naza leki naza koko epa na bino nyonso bolinga mama makila nde bolingaki mama makila nde mpe bokoma ekosepela na ngai nasenga bolimbisi bino nyonso mpenza nalongoli mutu te oyo nyonso mona mabe mpona maloba na nga nasengi bolimbisi mpe mpona do bolimbisa nga vraiment makasi naloba mpe na pasi makasi bolimbisa nga ka nde na bino mwana bino mama makila sakei nga natikali na bino nde bokosunga nga bino nde bokobatela nga yango kana yanga naloba. Ok, tokomi na suka émission programme eza ndenge nini programme ya matanga ndenge bakalai programme lever du corps eza jour nini enterrement eza jour nini eza vendredi si yo epi vendredi te te nangeka yo po confirmer yango vendredi eza vendredi corps ekobima bakokunda vendredi makambo nyonso ezosala kaka na flat ya major zolozolo eza yango su teke balue sale moko te major osapesi ne sale tovandi nde ayepa major tosilana kaka a biso nyonso nde samedi na ntongo famille kosimba nzela ezongi nango mokali quand même matanga ezoleka bien par rapport ndenge ezali na mokali nalobi ko matanga eleka bien tomona mpe bavisite eza bato bazoya bazokende bato mpe bazoya tozovanda vraiment matanga eleka bien makasi nde mpe anga nalingaki ezala nde eza bongo moi merci na major te napesi major merci auditeur moko abimisa double oyo bato bayebaki po double mpo nga naza lipasa ya biso tomesana obenge double auditeur abimisa mama makila lelo mpe bato toyeba kishasa eyeba napesi mpenza bamerci mingi nzambe apambola ye na oyo akaniseli biso apesi sala apesi biso de chambre ya basi na mibali nzambe apambola ye makasi. Voilà, tokomi na suka moi liloba nini okoki koloba oyo nga na tuni yo te mpona kosisa émission mpo toza deya na matanga eza kocontinue bato balingi baya bacontacte famille numéro moko boye soki ezali mpe na maloba oyo na tuni yo te okoki koloba ya suka moto oyo alingi aya na matanga mama makila peut-être mpe akoyeba adresse te soki obengi ngai okozwa adresse numéro nange eza plus 243 85 136 91 33 plus 243 85 136 91 33 nasengi kaka balisungi na bino nasengi nanga na force te naosenga kaka take bato bayebaki mama makila boya kosunga mama makila atiki mpe famille atiki bakoko atiki bana nzambe akopambola bino makasi tolela na bino elongo tolela mama makila na bato bana poto nayebi ke balelaka deja mama makila azobela kutu bazolela deja bazoka pasi ebonde akufi boye na oyo bayebaki te otala émission komona oye toleli mama makila tolali libanda lobi eza deja jour ya suka vendredi tokunda mama makila famille kotikala tolali nde samedi kande na biso tokozonga na biso mais à part matanga mama makila tokomona na mpe kaka. Merci beaucoup Fanny. Voilà, c'était là la fille à maman Makila, dans la cadette Fanny. Donc c'est ça, bozu ba programme ba détail news. Na rappelé bino na titre de rappel tout ça. Ah on a flatté à major Zolozolo isiko wapi matanga ya maman Makila ezali, longwa kikuna na
Pascal Namo Kalinde toza olela mama makila awa ko ekobima vendredi wana to okende ko kunda yango voilà bokolanda yango en exclusivité ba détail nyonso bokolanda yango awa voilà donc restez toujours branchés connectés de partout au Bolanda Kabiso. Merci et à maman Jolette Waikwa, merci à papa Moutama Kengo les doyens, vraiment merci à toi maman Nabiso, merci Nabino Nyonso, papa Bobo Waikwa, papa Serge Diasonama, Vivian Diasonama, Isaac Mbongo le conseiller, de partout Boza Bolanda Kapangalogie, vraiment merci. Derrière la caméra, on a héritier Jamba et Yenda Zaki soin à image Oyo. Ngana Bino Tokotani Bongo, na prochain numéro. Bye. L'heure est grave. Bon, on a chanté, toi.